te fidèle internaute ya Tindika télévision et dans la vraiment c'est un makasi pour nous repousser na betando miki na bino pour nous informer bino pe ko betela bino masolo etali politique ya mboka na biso lelo tozali na bana mboka oyo bandimi bapusani penene deva betando miki na bino pour na kosolola to pe na kopesa ba réponse na mituna bande comme ça bazali peut-être tokolo bana ba ignorance ba tokomeka kosolola na bango plus biti ya émission ezali kolobela ba makambo oyo etali chef de l'état to biti émission yo boko découvrir en kala minte na bande ko tozali na bango awa je crois bien na koluka ba se présenter beaux présentation na bango na koloba mbote mo na mboka patience mbote mama Sephora bande ko bayambi on baliboso baluka ba so mo présentation ba yeba kiye madame Oazali devant betando mikina ba ngana bengani na kombo ya patience mboyi naza combattante lelo tozolobela mayetali mboka na biso actualité ya mboka na biso. D'accord, na koluka na pesa sumbote na ndeko azali na ngambo te mona mboka. Mbote mama journaliste. Ndeko bazolanda ba kokozo ma présentation na part na yo. OK, ngai vraiment na obenga mana kombo ya Muya Jackson en tant que président cellulaire ya IDPS. Baza na biso eza na kati ya Gombe cellule de la science. Merci mon mboka. Fidèle internaute toroki ma directement na débat o ezali awa o tokomeka ko solola. Mon mboka tomoni 2 ans déjà chef de l'état asili kozwa bokonzi. Tozali koyoka to ezali koloba maete tata ekolo asali le côté jusqu'à ce moment peuple bazali na pasi bazali toujours na kolela. Tokoluka tozo moins intervention na yo par rapport ya kolela o population bazali na ngo pona chef de l'état. Merci madame la journaliste. Na sepeli na mutuna wana mingi na kokende na lombango koyebisa bande koke soki ingratitude na vie eza malamu te. Kondima ata moninga ata voisin apesi yo mwa eloko ya muke il faut ondima opesa pe merci. Pour na encourager ye. Na 2 ans ya chef de l'état bilan na ye eza positif. Na koloba na 2 ans ya pamba ngana koyebisa peuple congolais que tokoki penza mutu azana no na kati ya kotanga azana kati ya azana classe na salle de l'école par exemple basali interrogation te basali examen te yo banda koyebisa ke akoéchouer akomata te mais est-ce que basi ba présenter ta des interrogations au moni azite po yo banda koloba ke akozwa te chef de l'état bilan na yo ya 2 ans eza positif pona nini na 2 ans ya pamba yo omoni projet ya Bukanga Lonzo oyo matata mponyo ancien premier ministre ya régime ya Kabila Joseph donc sali aliembongo mais na 2 ans na katu ya 2 ans balancer kaka premier projet kaka lancement ya liboso babimisi 60 000 tonnes ya maïs et les lotos zoloba tozoyo kakio moyen zate bakende kozwango pour ba évacuer yango awa mais tozoye bisa ministre ya agriculture je crois ce qui masangu wana et baby na Bukanga Lonzo il va nous payer et il va les payer très cher parce que basi basali musala nyonso esengelaki ba dépenser masangu e monani biloko e monani 60 000 tonnes. Ezo koma wate pona nini ata moi parti muke ezo koma te pona nini totika nanu Bukanga Lonzo faut qu'on la reconnaissant ce qui n'a vu osa reconnaissant c'est une maladie on se comment nini ba reconnaissant mais ba oyo bazolo ba chef de l'état zo sala le côté de yango nazolo ba ba irreconnaissant il faut bazala quand même na reconnaissance moko ya eloko mutu asali totika nanu makambo ya Bukanga Lonzo Yomoko moni. Ozana image je crois. Ba image ezali to projeté to la. Yomoko moni na Lubumbashi. Ceux qui ont moni yango te benga bande kono ya Lubumbashi. Benga nos compatriotes de Katanga. Ils vont te dire il y a 2 voitures neuves de train, 2 voitures neuves de train ya sika. Oyo ekoti ezami balete misatu te ebele. Dans les 2 ans. Dans les 2 ans, on avait 18 ans ici, on a fait 18 ans. On a 18 ans, 120 bis Transco. Tu oublies?
Mais l'élo avec Fatih Beton, dans 2 ans seulement, il y a 420, je crois 420, 430 bus Transco. Et ça, biloko, il y a kokumisa, il y a quoi encourager les chefs de l'État. Parce que début déjà, ils ont bien. Alors, il fallait tout solliciter, tout soutenir. Banamboka, soutenir Fatih Beton, Aza 100% congolais, Aza na projet ya kitoko ya kosala na kachamboko. Mboka na opesa no maloba pande ko pazalia na ngambo. Mwana mboka tokoluka tozo mwa maloba par rapport ya bila chef de l'État. To moni bande ko mususu bazana mwa ignorance, bazondi matete, tata ekolo azali ko sala makambo oyo ezali ya malamu na kati ya mboka na biso tokoluka tozo mwa intervention na yo. Merci beaucoup mama journaliste pona mutuna. Omoni eloko ya liboso na kati ya mboka na biso awa tozana mama na difficulté oyo vraiment biso ba congolais toza ba porte malheur. Difficulté wana vraiment euta wapi? Difficulté oyo euta vraiment na 3e république ya kati ya mboka oyo. Soko tali vraiment bien na mboka na biso awa ezana ba congolais mokote oyo vraiment bakoniye président Félix na kati ya mboka oyo. Eza les soi-disant les congolais o bazo kende na ko intoxiquer. Bamoni sekeno vraiment président Félix azana ko sala eloko ata mokote. Mais lelo na ko pesa yo et puis nazo yebisa yo boy. Talana nous tout d'abord vraiment oyebi ke tinzamba ya lukolo mutu vraiment akela vraiment ba maya minene oyo ti lelo. Na se amayi wana vraiment tozana bambisi. Mais depuis vraiment biso toza ba congolais boy. Nanu tolea bambiso vraiment ezalaka pena na kati ya ba fleuve tozana yango na kati ya Kongo wate. Mais biloko wana vraiment ezalaki par manque de quoi. Na gestion ya batu nyonso oyo vraiment baleka na mboka oyo, ba gérant mboka oyo. Totikala jamais komona mutu moko te na initiative ata moko ya keno. Ndenge za wana na somba ata ba bateau de pêche oyo. Eya na kati ya mboka oyo po esungaka ba congolais. Mais à travers la bonne volonté de président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lelo vraiment sombeli ba congolais vraiment les bateaux de pêche. Ya keno vraiment ole toleka formol. Il fallait tout ça la ganini, toleka bambisi pena o eza fresh. Tala nan vraiment minena ba makambo yo. Siko congolais nini vraiment oyo lelo oyo vraiment okoyo koyebisa biso keno ba congolais vraiment bazondi mabila ya chef de l'état te. Chef de l'état ndenga za wana aza sage. Akoki jamais vraiment kokoya na to ba piège moko ya mike. Toyebiti ndenge tozo kende boye ba oyo vraiment bazoloba. Na cadre keno vraiment asali eloko te biso toyebi keno l'air tokokoma 2023 ye moko alobaki akosala bilana ye. Et puis chef de l'état Félix Tshisekedi to votaka ye pona 2 ans te. Il fallait boye bageno vraiment chef de l'état azana mandat ya 5 ans. On c'est comme glissement. Non, c'est glissement. Est-ce que tout d'abord vraiment ce qui est lelo oyo to voter mutu to kei na ba vote mandat ezalaka ya 2 ans. Ezalaka ya 2 ans. Si 2023 to koma 3 ans, ça il y a 3 ans c'est bon. Non. Ce qui est non to komi 2023 5 ans na ye mobimbe sali nini ekoki. Kasi na 2 ans oyo vraiment biso tozana yango. Azana kati ya kosala pena musala ezomonisa mapena misu ya bato ya keno ya solo musala ezo salema. Mais social est bon gâté. Social vraiment soko zolo bakeno social ezo bongate. Lere lelo vraiment biso oyo ndengo zomona ngai boye to bokola mi vraiment na maboko ya ba mama. Mama vraiment bazalaki kosala trafic ya kolonga Kasai, bazokende Lubumbashi, bazokende Kasenga, bazokende Babukama. Babandaki kokende par quel moyen de transport. Babandaki kokende vraiment na ba train. Mais na Kasai kuna na Lubumbashi etikala kaka vraiment train moko. Ba train lixo biso to yebaki ba train diamant. Oya keno vraiment ovandi na kati ya train wana ondire ozana vilain, oza soki wapi, babiloko wana nyonso ebebaka. Soki ke lelo chef de l'état a songé pona kozongisa pena ba mitu ya babiloko wana. Eza vraiment branche ya social. Social eza keno vraiment lelo oyo kaka vraiment libumu etonda ube boy. Ba makambo yo na schéma chef de l'état zokendele na yango. Soki lelo vraiment tozana ba bateau de pêche, ba moyen de transport. Lelo tozana ville capitale à Kinshasa. Soko tali tozana difficulté belé ya makambo transport. Mais chef de l'état songeait tout d'abord que non vraiment ndenge zali wana, il a fallu vraiment babis ba transport esala nini, ezala vraiment na kati ya mboko oyo. Eza branche ya makambo ya social. Soko tali vraiment que non. Lelo oyo soki ke biloko vraiment o tokolia. Tala mboko ndenge vraiment ekomaki on dirait net vraiment chantier moko boye nzela ya ta ya keno vraiment
mutu ke kolega boye normal ezalaki te mais chef de l'état ye moko abandi vraiment kobelisa na mutu akeno tobongisa zela songolo tobongisa boye lera bazobenga le soi-disant bakongolais bazwi projet wana bapesi ye na maboko okomona kaka keno mutu wana vraiment amoni opportunité ya kozwa mbongo kovimbisa pena poche na ye kovimbisa pena libumu na ye. Par exemple madame nazopesa yo ndakisa moko lelo oyo soki omoni na kati ya mboka na biso tolobi keno il fallait gratuité de l'enseignement ezala eza branche ya sociale na ebite soki nazokosa eza branche ya sociale et puis mutu oyo asonge eloko wana eza ni ministre te ni mama ya ministre te ni tata ya ministre te eza nde chef de l'état soko otali bien non soki yo lobi keno ezo simba te wana yo nde mutu lobi mpo na ngai nazoyebisa yo gratuité lobi me bamama tomoni bazolela mwana mboka na bamama bazolela tomoni gratuité siko esimba te gratuité ezaka ya kombo tokoloba ozoloba mpona gratuité ozoloba mpona social social eza nini. Est-ce que yo koyebisanga social eza nini? Social eza vie finance ya ba biloko eza ya komata dollar ezokita te. Social eza ndenge wana te. Omoni Transco na uti koyebisa yo. Ça fait partie de la sociale. Omoni ba train oyo eza social. Nazo yebisa yo. Train eza social. Social eza kaka ke dollar ekiti. D'ailleurs, dollar depuis tellement na 20. Yo si yo ke mati ekiti eza kaka telemi. Mais je crois que d'ici là, ce que gouvernement bimi, ce qui aux na dollar, changer déjà na 20 parce que koya ko changer ngo na 9000 francs au komi ko regretter. Na yebisi yo. Mais social yango wana, social eza gratuité. Tant que vous avez gratuité simbité, je regrette. Nani muto yebisi yo gratuité simbité. Zela mama nini mwana na ye azotanga na ekole ya leta mama wana futi mbongo mama nini ezalaki kaka moi pour na confinement nde omonaki ba coupure de cours tout ça mais depuis to janvier 2021 bana bazokende classe na lopango ngana za bana nyonso baza na kati ya gratuité bazotanga normal bazokende très bien et puis baokende tongo bazozonga na 13h baokende batour wa midi bazozonga 18h bazotanga normal yebisanga gratuité bien sûr gratuité babundisi yango mingi oyebi ke kaka na kati na gratuité batu oyo ba créer ki ba école. Il y a eu 19 000 écoles fictives. Oyo basala kike enveloppe budget enveloppe ya gratuité et comme amouké école komi ebele. On a trouvé des faux arrêtés. Oyo eza arrêté ministériel exacté. Donc ba arrêté wana okomona enseignant asilisate. Kende na ba école okomona okopike crise. Ça fait très mal. Oyebi ke moyini ya Congo journaliste et ça congolais yemoko. Parce que ça problème et simbité ndenge nini. Yebi sanga école nini kangami ke gratuité awe simbité. Okope sanga exemple ya école ezala na province ezala awa na centre ville na capitale. Eza wapi mama nini ayebi sanga ke mwana na ya kotaki na école oyo eza na bénéfice ya gratuité et puis bazokanga bakangi école wana bazotanga te. Wapi okope ngai yango oyebi ke bayini ya Congo eza biso moko ba congolais parce que na lingi chef de l'état oyote allez na bloqué ye awa pour a échoué peuple congolais ça nini ayina ye peuple congolais tokobanda ko yina le fils du pays jusque quand jusqu'à quel moment parce que oyo to banda ki kolela 100% yewana de père et de mère ozozela lisusu nani oyo na yebisaka ba combattant, c'est Dieu seul qui sonde le cœur des hommes. Dieu a sondé le cœur des chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Il a trouvé à lui une bonne foi de transformer ce pays. Il a trouvé en lui l'amour de ce pays, l'amour de ses compatriotes congolais. C'est pourquoi à juillet, on dit toute autorité vient de Dieu. Ça c'est vraiment l'autorité qui est venue de la part de Dieu.
Vous ne pouvez pas dire que gratuité, c'est gratuité. Si à 100%, je te dis qu'à 100%, bien qu'il y a eu des écoles fictives, mais on a supprimé ça. Vous n'êtes pas au courant? Mais bilan est chef de l'État, tout le monde a apparemment dit que Imboka, to bandeko bazosala bazali ba membre ya parti politique ya UDPS, ezali parti présidentiel, nde bazali ko tombo la plus o ezali bilan ya reçu ya chef de l'État, mais tout le monde a place musu sezo yo kala te, mais ba chaîne nationale, ba chaîne nationale, ngana uti ko yebisa yo awake, peuple congolais yemo konde anini mboka na ya yinina bandeko na ye. Yo ozozwa ba leader politique, bazozwa mbongo, bazopesa ba journaliste, bazopesa financer le média pour que baloba le bilan ou bien le bienfait ou bien les réalisations au chef de l'État a réalisé. Donc bazo bloqué oyo bango bayebi est du pays mais oyo kite que na bango wana bango nde bazo financer ba groupe de rebelles kuna na est du pays pour affaiblir le pouvoir. Hein? Pour que batu amour oyo ba pesa ki 100% ndeko na bango babanda kolongolango petit à petit. Yo kanisi ki Katumbi peut faire quoi dans ce pays? Traître. Il n'a pas dirigé ce pays. Liberté de il a dirigé ce pays. Katumbi, les lois comme tambola librement a commis kende na kuku kokuta na Kabila. Il a fait combien de ans na exil? Moi mbuka la kati yote lozo somning Merci maman. Ok. Omoni vraiment makambu oyo mama patience azoyebisa yo. Tozana douleur moko na motema oyo. Pour na komona batu oyo vraiment tozo benga ke congolais. Toza na chef de l'État. Aza chef de l'État. Aza ministre te. Aza inspecteur te. Azali na ye chef de l'État. Le rozo mono mutu ovandi abelisi mutu. Na mboka na biso oyo biso toza ba congolais. Na tango biso totangaka ofele te makambo ya gratuité toyebaka yango te. Toyeko yeba makambo ya gratuité na 2018 na gestion ya président Félix. Eloko wana vraiment eza eloko moko ya ko féliciter. Mais tala sikoyo ndenge vraiment ba congolais ba se comporter. Bazui vraiment responsabilité wana ba pesi congolais. Wana kutumbongo wana vraiment ya gratuité et uta vraiment atana sanduku ya l'état congolais te. Na bosengi ya chef de l'état na bamboka ya bapaya. Aye vraiment lobité. Lokola vraiment depuis Congo na biso oyo ebanda. Ndenge zali boye ba congolais vraiment bavanda na chômage kozanga vraiment moyen ya kosala nini ya kufutela bana na bango classe comme ça vraiment pour cette fois-ci de première à 7e il fallait bana basala nini batango fele mais ozo mona pena congolais azokende ko créer baye oya ye penza école fictive ozo comprendre aya engagé petina bana ya senga bazaba professeur batangi saga bazwaka salaire. Est-ce que le kono zo trouvango normal? L'air siko retour rezo kende ezo zongela kaka chef de l'État. Mutu oyo tout d'abord à la bonne volonté ya keno vraiment ndenge zawana nazali pena vraiment na bosengi ya keno congolais oyo etali keno vraiment d'enseignement de base atanga pena vraiment ofele. Mais congolais kaka siko après boye ko yebise biso keno gratuité yango wana bazo bundisa nani azo bundisa siko yango mais moi mboka toyoki pe bande comme bazali koloba ete tata ekola azali mokonzi to aza makasi na kopesa bato ba promesse irréalisable to kolkoto zo mo intervention ngai na koki koyebisa yo ke toute promesse oyo chef de l'État a ko promettre maloba nyonso ye a ko prononcer na monoko na ye bozo vivre réalisation ya makambu nyonso na ba promesse nyonso azate ke mutu azolo balokola eno azo comme ça non yo réalisation de toza kozela pe mususu tozo monango yo moko moni condition ya université inikine ezala qui appelé quoi dans l'époque de Mobutu Ivanium. Depuis Mobutu, ce qui a 1900 combien nous peut-être na bota na monate na tika na bota mananote. L'université wana depuis Basalango. S'il est loka na 2 ans, bilan il y a 2 ans, chef de l'État réhabilité l'université. Au moins on dirait tozana poto. Mes chers amis congolais, to fongola misu.
hein to linga alobi yemo kwa ke ikuna alobi non. Université bana bazotanga classe ya minene université wana ndezobi misa ba ministre ba président de la République mais ba député mais au moni condition oyo bandeko ba ko tanga ba ko fanda na université wana et puis numéro 1 ya université wana na Congo Mobimba mais ils a trop sale détruit mais tango ya na 2 ans talabino moko OK ité image sali mais au talibo lobi nala la tanase quelle volonté quel amour yo moko moni transco na utikolo bawa 420 au moni transco dans 2 ans les attaques le kola na utiko ya 2 ans na somba nanu ata 10 na somba nanu ata 20 mais comparé 420 bis transco na 18 ans 120 bis transco les lotos abalobi na kosomba bis pamba te naza na nzela te mais nzela nazo sale mais lokola projet ya nzela eza nano bato bazo peuple nanga ezonyokama mpona transport allez nasala ta sorte de mouton pour bambouteillage ko réduire bambouteillage yo moko moni ndenge sali beauté moni yo moko ndenge sali beauté moni peuple congolais journaliste peuple congolais ndimakate mais akoya kondima peuple congolais azofinga o lelo lobi abeteli yo maboko parce que bango baza na vision te bango ba yebi vision à chef de l'État te jusqu'à présent il n'y a que quelques personnes oyo baza ko s'intéresser ba yebi vision ba yebi projet à chef de l'État mboka ko bakisani na mama loba oyo mama patience otoloba naobakisa eloko oyo madame lelo oyo soki keno bandeko oyo mitema mabe oyo pena balingaka pena vraiment ba congolais te batu wana ameka ata kokota vraiment ata na kanchachi wana baloba keno Félix asale eloko te président Félix akoti na bokonzi oyo mukolo na ye bisika na ye ya liboso oyo akeni na kendaki vraiment ko visiter ezalaki bisika oyo basoda ya mboka babandaki kovanda biso moko vraiment tango tomonaka bilili wana na television ezalaki mawa mutu oyo pena vraiment amemi pena mokumba ya Congo na mapeka na ye pona ko kengela vraiment pona ko défendre congolais mais ozo trouver mutu wana bisika zo vanda bana na ye bisika bazo tanga hôpital oyo vraiment bazo soigner batu wana hôpital moko pena vraiment moyen vraiment opusa na taboye ezate mais chef de l'État asala par tous les moyens akenda kotala tout d'abord ba hôpitaux oyo ezalaki na kachachwana atali vraiment bana ya soda pena mutu azobundela mboko oyo mwana na ye vraiment avandi na ibongo azotanga tala nanu vraiment hôpital mais kota siko lelo oyo oyebisa batu wana keno ndenge za wana président Félix asali eloko te lelo oyo vraiment bana ya soda akomokota vraiment avandi na classe azotanga pena vraiment salle moko climatisé incroyable na kati ya mboko oyo lelo oyo vraiment ndenge tozoloba boy chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi aye kopesa congolais valeur mais toyebi keno badongolo misu ba oyo balingi te keno vraiment Congo ekende vraiment dans l'avant mais chef de l'État aza na vision oyo aye moko on ndenge vraiment azotambusa mboko oyo selon idée na ye aza na idée ya moto mosusu te soki lelo oyo na ataba mosusu vraiment bakomo loba keno bakomo sala pe moi bras de fer moto lokola Moïse Katumbi ni tete vraiment Félix Antoine Tshisekedi na kati ya mboka oyo anjima keno vraiment les exilés politiques il fallait bazonga Moïse Katumbi alinganya ta makolo na yao na gestion ya kabila lelo oyo vraiment bakomo coopérer na ye selo ba idée na bango ndenge bazalaka wana muto oyo vraiment pegisaka ye vraiment na Kasumbalesi Moïse ayebo ya moni keno katanga yangwana Congo yangwana mais Moïse Katumbi anyata makolo na yete mais il fallait quand même vraiment faut kamelata président Félix APC merci azanzambe na ye les sauveurs du Congo mais ndenge nini vraiment bazongi mate basala nini vraiment mais oyo vraiment na lingi na yebisa bino ezaka keno nazo yebisa pena bandeko na biso ba congolais to yebi keno le président Félix il sera combattu mais non abattu. Mboka patience to 14 intervention par rapport à bilan ya chef de l'État ndenge tozali toujours continuer nako bakisa na combattant président ya Selile ndenga utikolo ba makambo kanchacha
bana ya soda bana oyo bazobundela bapapa na bango bazobundela mboka oyo mais bazo kutu na ebonga te na se na ebonga te na se et puis kendo tala hôpital na bango kendo tala donc bandaku na bango kendo tala kota na kancha chokomona ondiro za na poto kota na kankokolo kende na nini na chile gelo oyo ba wuti ko lancer awa yo moko komona ba misala ndenge ko salema pona nini ba elenge sa to mona chef de l'état aya kitaba na kitakenda musala tilolo musala eza na ko salema yo l'équipe place wana te ezo évoluer bazo sala madame tika tozana caméra il faut lo ba ya solo musala eza ya ko sala chef de l'état za na aventure te oyoki na discours na ya lobaka na règne na ye na mandat na ye akotika ke loko moko te inachevé soki abandi na abandi alobi awa nazotonga il faut atonga te lemisa silisa ndenga lobaki il faut te croire quand même mutu mais zolo ndeko ne batu bazana e bazo aider chef de l'état batu nini gouvernement ebima okomona yo moko makambo ndenge ko démarrer prochaine nini azo aider yete ba conseiller bazo aider te to ko aider pe bango soki bazo aider te réellement biso to ko aider biso ba combattant ya IDPS to ko aider siko ba conseiller wana parce que biso toza ba conseiller na ba conseillère ya liboso ya chef de l'état. Et puis IDPS azana mandaté, IDPS azana mission ya ko transformer mboka oyo, ya ko tika peuple congolais na kimia, ya ko tika peuple congolais na banzela, na kolea ya malamu, na kolala ya malamu, ya na kotanga ya malamu. Des missions IDPS azana ngo. IDPS nazo ibiso lelo ki azana mandaté, makelele boza kocha parce que chef de l'état projet na ye oyo ya linga komisa oyo projet ya tata na ye Etienne Tshisekedi wa Mulumba projet oyo ya zalaki nango pona kosala na mboko oyo Félix Azanango yo kanisi ke IDPS akotika azonga lisusu ake kovanda na ba projet wana na nzoto na mutu na ye na idée na ye pendant qu'il était au pouvoir à saliter ou bien à sali au lieu à sinisa selon idée naie selon ba projet naie selon vision naie aya ko kata parce que kotike la Senfo aya ko diriger kotike la Katumbi d'ailleurs azanani Katumbi azana moyibi il a dirigé ce pays avec Kabila na Katanga il a détruit Katanga. Katumbi aza papa naye c'est un juif, maman naye zambienne, mwana naye azana nzambi député. Il vient mettre du désordre au Congo. Congo etikala epave. Etikala epave ya oyo ayepa ye soki ndenge nini kango koya wana ayeko cha désordre na nini. Ayeko cha désordre na ayeko cha désordre na nini. Ayeko cha désordre na nini na pays na biso. Mutu ala muki wapi alala misiso ki wapi omoni mbala moko aye na Congo parce que Congo eza épave et le côté donc mbala moko oyepe okomi ko tia désordre na ba congolais donc ba ye ko intimider biso ba ye ko impliquer biso na ba désordre soki to landisi lelo zomona lelo ekomi o ete pona nini onowele chan azanani c'est un Congolais abimisi oyo eza na kati na ye pour dire que biso ba congolais tozo nyokoma ou bien pasi oyo biso toza na ngolelo parce que Congo na biso eza dirigé par les étrangers ba étranger ba diriger biso baza na ba grande institution nyonso oyo ya Congo na biso baza nde yango na copier biso na bazo tia biso na mbutu alors bien pour cette fois-ci il faut peuple congolais se prendre en charge ba voter loi ya que ceux qui ont lingo comme président de la République zala des pères et des mères congolais où est le mal batu ya Katumbi balokoti yango non te ezo sala bino pasi pona nini si Katumbi de mère et de père congolais et sali bino pasi pona nini et sali bino pasi pona nini mboka ko bakisa nini pona maloba oyo esili ko uta epa ya mwana mboka patience to moni projet ya tata ekolo ezali koloba mate bandeko bazali kotiango kate ti siko bato bazo comprendre te bamso bazo sala eloko te donc tokoluka tozo intervention na yo vraiment intervention étant que yo donc otia parti pris te loko za muto ozali na ngambo ya UDPS mais mitia na kati ya que naza parmi ba population o bazo vivre na pasi o baza so mona développement mboka
naza pour ça ozomwa malobato intervention. Merci maman journaliste. Omoni vraiment na kati ya mboka ya RDC oyo toza na problème moko. Il fallait olanda ngai bien. Eloko mosusu oyo eza na kati ya mboka na biso ezotungisa biso mingi. Il fallait balongola nanu bakushi. Bazolongola nanu bakushi, balongola nanu bakushi. Eza na makambo mosusu oyo biso tokovanda ntake biso moko kutu ba Congolais. Tovandi atake bana tata moko, bana papa moko. Mais okomona ba voisin, soit disant kutu ba voisin te bapaya. Mutu vraiment tindenga se retrouver pena vraiment na kati ya libota na biso toyebaka te. Ozo comprendre? Nde mama na difficulté oyo toza nango na kati ya mboka. Lere sikomona mboka azwi makambo na ye vraiment na maboko na ye. Est-ce que yo banzi keno bato wana vraiment bakobetele maboko? Bakobeta maboko te? Le contraire vraiment bazawana sese na kimoyibo bango bayiba ba détruire mboko oyo na bambongo na bango ya makila ya ko soutenir vraiment ba guerre na est bakosala par tous les moyens bakomeka quand même pour convaincre les Congolais au baza faible na mbongo babanda koloba bilobela mais nazo ebisa yo lelo oyo et puis na makambo nyonso chef de l'état vraiment asali et tozana bosengi tout d'abord ya keno vraiment toyeba ndenge ya koyeba les vrais Congolais bao baza ba Congolais na bao baza ba Congolais te. Par exemple lokola vraiment muntu lokola Moïse Katumbi omoni lelo oyo tozana gouvernement ya union sacrée bazo bengango union sacrée, c'est-à-dire ndenge eza wana eza le seul gouvernement oyo vraiment na koyebisa bandeko na ngai na bao baza na poto ba Congolais nyonso tozana bango eza vraiment gouvernement oyo tozo blobageno eza terre promise na biso. Tomoni bato musu bazo ignorant babi ya union sacrée te bazo benga union salité to ebite so to rose intervention papa. Non. Soko moni vraiment bato wana bazo lo babongo na yebisho keno na mboko oyo tozana bato moko vraiment baza expert ya mafinga baza expert ya critique et puis biso tokoki kolanda bango ata mukete mais biso les Congolais les vrais Congolais to yebi keno union sacrée de terre promise à peuple congolais. Toyebi keno vraiment na mokili wa histoire ya IDPS eza même histoire ya bana Israël. IDPS pour alonga délimité à comme parler de la nation à bêta 37 ans. Mais bana Israël ba bêta de kilométrage pendant 40 ans. Lelo toyebi keno vraiment chef de l'état a sali 2 ans. Avec l'union sacrée, kokota na terre promise après leur gouvernement na ekobima oya kotuna biso ke ndenge nini vraiment bino bolobaki eyo etambolite ndenge zoana dollar ekitite o boyeboy wana vraiment tokoyanola yo mais avec union sacrée soki kelelo ebimi mama tozana ebele ya kolobate yo moko komona musala ndenge ko salem to yebi chef de l'état azalaki na motema moko yamawa motema moko malamu alandaki vraiment lokolo ya président ya nani ya Mandela, président Mandela ya Afrique du Sud. L'air Mandela vraiment bakembisaka ye bazui Mandela batie na prison. Mandela bimi azui bokonzi na Afrique du Sud. Tangu Mandela azui bokonzi na Afrique du Sud kaka le président oyo abandaki konyokola bango wana nde Mandela azwaka achaye directeur ya cabinet na ye. Le londo monaka chef de l'état lobino bato ya FCC wana ce sont des Congolais au lieu que non vraiment tokanga bango tosalela bango vengeance ezate tovanda na bango pona botomboli ya mboka metala et retour oyo bato wana vraiment bazongiseli biso nde oyoki na yebisio zela union sacrée ebima komisa eloko oyo moni keno ekokite parce que nyonso oyo vraiment tindenge tokomi awo ezaka bato ya FCC de basali ba blocage ya ba makambo nyonso tout mais ndenge ezali wana na bosengi vraiment ezake union sacrée kalate tout comme lelo eko gouvernement ekobima selon maloba ya nani secrétaire général Augustin Kabuyi alakaki biso lobi na lelo vendredi soki keno gouvernement na ebimi madame Ozonga lisusu poto yebiso keno omoni siko vraiment choix ya président yango mwana mboka tomoni population tomoni na ba image musu etamboli na internet na ngambu na mangambu mususu na kekenkwa ya Ngoma Kinshasa ba mama bazali kolela bazali kosenga na place ya le président Félix Antoine Tshisekedi malamba zonzela bango le sénateur à vie to ebito to kozo intervention pour na faire wala tomoni pe na ba jeune fille mususu to ba to ko to ebito so to benga bango bandumba to benga bango wazala na ngambu ya paka juma bazali koloba ete na ta oyo wala mususu ba banda ko zombongo na ta oyo mbongo ezomona na
te toluka tozwa mwa intervention na yo yango nayebisaki yo ke bilan ya chef de l'état eza positif oyoki te liberté d'expression oyoki te état de droit oyoki yo moko te ke ya la démocratie balobi oyo bango bazomona nayokaki mpe namonaki image ndenge balobi ke baza kosala lisusu bazobulabula butu mobimba baza kozwa eloko te oui mais nakoyebisa yo ke bamama bakoloba ke na Kabila nakozonga mwa moke mpo nakoyebisa yo ke bana Israël na Égypte Moïse comme sauveur envoyé par l'Éternel Dieu des armées abimi apesi ye force ya kobimisa bango na Égypte mais na kati ya nzela na bana babandaki kofinga ye olingaki otika biso na Égypte mais abandaki kosala bikamwa abandaki kosala miracle mais bango babandaki kondima te nde yango nazoyebisa yo ke Félix aza kosala bikamwa bakongole baza kondima te donc batonda na motema eza kilo ya libanga lokola ya bana Israël mais tango bakokota na Kana nde bakola Félix nde azalaki Josué donc tango azoya na ndenge azokabola mer rouge en deux parties bana Israël bazondima te donc gratuité oyo bana bakongole bakondima te donc banzela oyo ba projet bukangalozo eza ko se réaliser bana Congo bazondima te kobunda oye abundi des premières des choses bazo sepela ou bien bazo solliciter bazo souhaiter je vais dire ça bazo souhaiter le sénateur à vie azonga na pouvoir oyebi ke oyo to bandaki kozwa wana ezalaki je crois un tiers mais d'ici là tokozwa un quart ou bien tokozwa demi tokozwa isusu un tiers te na président à vie oyo bazoloba wana sénateur à vie to bandaki kozwa un tiers mais lelo na Félix Tshisekedi tokozwa demi soit totalité parce que nyonso oyo eza bloqué ou bien oyo nyonso bango baza ko bloqué ba blokaki biso to uti musika des une année ezwi biso en otage il y a coalition FCC cache ezwi biso en otage et frenaki biso pour dire que lobby bato ba sans Félix donc le bagara poto sukisa ke Félix ba yebi que Félix peuple congolais yebi que ba politicien ce que peuple congolais yo yebité na kolobela ngo na suka wana conclusion na ngai maintenant nous na komi na conclusion te mais nazako yebisa yo peuple ko les petits peuples ils ne voient pas mais les petits peuples ils ne voient pas le grande chose que Félix est en train de faire mais le politicien le leader bazo yeba ba makambu facha za ko sala ya minene na oye ko ya minene nde bitumba nyonso ezawana bitumbe zawana Félix Tshisekedi ako sala musala e ko monana tala lelo katumbi ndenga zo sala ba bruit na ye asala babri azo bosana ke c'est grâce à Félix Tshisekedi Tshilomboke katumbi ici na Félix Tshisekedi akotiawa yebisanga exilé politique oyo azali banda mboka zana nani okoyebisanga lelo ba leader politique oyo bazalaki na prison okoyebisa nani azana prison jusqu'à présent okoyebisa ngai po ya koloba lelo ke parce que petit peuple oyo azolandela makambo te azoloba ke Félix est dans des assalés le côté ba exilé politique baza banani soki oyebi ata kombo oyo aza lelo exilé politique aza na Congo te yebisanga kombo na ye yebisanga oyo politicien aza na prison oyebisanga kombo na ye grâce à Félix Tshisekedi grâce à 2 ans siko bango ba yebi mais yeba que collègue alobi bien que tokosala vengeance mais yo yeba que dossier elalaka epolaka te katumbi a détruit minere nyonso ye ayebi akimaki awa pona nini ayebi Moi, mboka to comment rechuter to lukato le zoma un mot de la fin pour na yo mona mboka bilan ya chef de l'état ezali positif ndenge na koyebisa peuple congolais que pona ngate pona Congo mobimba
nakoyebisa bino que bilan ya chef de l'état eza positif réussite totale tango bato bazoloba tango bato bakoloba social bafuti bafonctionnaire te Félix azana kofuta les arriérés il y a 18 ans il y a 18 ans Félix alingi abakisela omoni gouvernement otango ezobimao bazobakisela bafonctionnaire bambongo bamilita bambongo oyoki ndenge nazoyebisa yo wana donc makambo eza ndenge wana bazobakisela bango bambongo bakozwa disela ozomona ke simbi na côté nini simbi te côté nanu na côté simbi te pour le moment eza que na Congo bazolinga bazwa misala ba fonctionnaire babakisela bango mbongo eloko siko na koki koya koyebisa yo ke bakoki kobakisela bango mbongo na gouvernement nini gouvernement ezobima disila soki gouvernement ebimi eke tosali 2 ans ou bien une année oyoki babakiseli bango mbongo te oya kotuna nga soki une année ou bien quelques mois eleki bana Congo ba jeune bazwi mbongo bazwi misala te oya kotuna nga olandaki professeur Mbata lobaki nini justice paix na ba emploi bolingi nini liboso il faut nano justice indépendante au moni bila ya chef de l'état toza na justice donc na ranye ya chef de l'état na 2 ans intouchable azate intouchable azate tala bila ya 2 ans intouchable azate donc okende ko kotisa maboko na kesi ya l'état ezate tala le bilan de 2 ans. Le bilan de 2 ans, tout ce qu'il a réalisé, ça domine totalement les 18 ans qu'on a fait ici. Moi, mboka to lukato numéro no et puis to suksana. Na koya yebisa yo ke oui numéro nangai avana na beta na pesa numéro nanga bila ya chef de l'état. Eza bien toza na justice indépendante d'ici la paix au kota na est parce que za ya ba congolais bango moko oyo ba yini peuple congolais mais ba ko subir conséquences d'ici là, je te dis ba kozala na justice kuna toko yeba ba ko expliquer biso pona nini ba bandaki ko faire couler le sang des Congolais. Ça c'est de 3 mikolo mibala bobongisa. Babongisa nga kutu déjà na sina bongisi ba CV na ngai misale koya na kobanda ko kuna bazo futa combien o 200 ate na longo na 200 na ke na 500 a 500 na longo na 500 na ke na 800 de kozala awo yo bongisa déjà ba CV donc bilan ya chef de l'état eza positif pour 2 ans et puis kozala positif pour na mandat nyonso 50 o ya kosala pendant que nanu ye a silisi ba projet na ye o ya zanango pour na ko transformer pays oyo te akokende sikate ba bruit wana eza na glissement te toza besoin na ko voter lobby to voter te toza besoin na changement de problème toza numéro nanga eza plus 243 81 375 90 68 plus 243 81 375 90 68 na bengami patience mbui combattante d'élite de paix 100% parti béton. Bye. Moi mboka tokolukato zo moi mot de la fin na yo par rapport ya bilan ya chef de l'état et pas na yo ba place nini omoni ezali négative place nini omoni esili kosimba. Merci maman. Eloko oyo vraiment na koloba comme mot de la fin nanga yangoyo ndenge ezali wana tobanzige ventre enfamé na point d'oreille mais na côté wana tobanzi soko landinga malamu awa na uti koyebisa yo soki ke gouvernement ya union sacrée bimi ezande terre promise oyo vraiment ezalaki réservé pour na biso bana Israël en tant que ba congolais lelo oyo que non vraiment mutoya koloba keno bila ya chef de l'état eza négatif wana toloba keno vraiment ndendoki oyo vraiment lokaka pena pona ngai en tant que non négativité vraiment eza ata na bisika moko te positive parce que ndenge ezali wana soki keno lelo oyo biso touti na opposition kati ya mboko toza na ba opposant soki keno makambo moko bango ba remarquer que chef de l'état zotambisa makambo na malamu te mokolo nini nyoso mona atake no opposant moko bimisa ata ba congolais ba revendica toza na démocratie
tozozela bango mais tozela bato wana eza ndakisa ya keno lelo oyo vraiment na oyo nyonso chef de l'état azosala ezali vraiment positive mutu toaproduire yango vraiment makasi chef de l'état vraiment azali vraiment na tam moko normal et puis alingi te keno asala eloko selon esprit ya bato mutu moko boye ayebisi osala boye non yango wana nde nazoloba na bakongole nyonso badiaspora nyonso bakosa bino te biso awa na kati ya RDC chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana mukishi mwana vraiment beton azosala musala na ye ezali malamu ndenge ezali wana toyebi keno kala te awo soit lelo ou soit lobi samedi gouvernement na biso ya union sacrée terre promise ezali kobima makambo nyonso vraiment totiki yango vraiment na maboko ya tata nzambe ndenge ezali wana moto ata moko te aloba te ke non négativité eza quelque part nyonso ya chef de l'état ezali positive numéro na ngai ezali tout d'abord na se présenter encore ndenge naza wana kombo na ngai ezali Muya Jackson président cellulaire base IDPS naza cadre ya IDPS numéro na ngai yangoyo 085 plus 243 85 936 87 74 plus 243 85 936 87 74. Bien internaute, merci pour la bande de sur ce qui t'a en koyamba basanga na biso bomoni ndenge bande ko basili ko réagir pe ko pesa avis na bango to malobala bango par rapport ya bilan ya chef de l'état ndenge ba moni chef de l'état azali ko travailler ba pesi bilan ezali positif donc bon continuer koyamba basanga na biso na kati ya tindika télévision pour la bande ko bazu tonte to pe ngonga te ya koyamba basanga na biso bo panzango na bande ko mususu et puis bo s'abonner massivement na tindika télévision et ko sala vraiment malamu donc na bo sanité ba nyonso balingaka bo continuer kozala mpona biso biso pe toza toujours na mpona bino sans oublier ba boss na papi ke ina revient qui sombe mauvais Luka stage je suis na kati ya Londres ali da tango ya Belgique mondial la bosanité divil buba pe na bosanité quant à moi vraiment on se revoit la prochaine numéro Mike nous a de papa la monde pe na bosanité on se revoit la prochaine numéro bye bye.